Coucou la famille, coucou la famille, coucou. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bodeko na kati ya mabota na bino. Vraiment début à semaine le lundi, lundi zaka fatigue pour nous que musala balungola ta ba lundi ko to bando bana musala mardi. So bachango mardi to limbaka to bibando bachango mercredi. Vraiment un peu de fatigue là, mais tout ça la boni musala tata musala mama, on doit aller au travail. En tout cas, ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino bobo to bondeko na kati ya mabota na bino bandeko nanga. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Voilà. Vraiment. Voilà. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Ok. Voilà, bande kunangai. Abinga, ok. Natonga lelo tokena mwa lombango kandenge ezalaka toye sujet na biso ezali toye na sutola musamuke lisusu conscience na biso pona likambo etali peniel mais toka bandenge dozali toza vraiment na deuil ya mutu na biso concert na biso mutu ope azali kopanza sango ye azalaki mingi kota musique asili kotika biso pe à son âme Rafini Tumba na ba circonstances moko pénible vraiment atiki bana ya mike yango lo biso tolamuki na tango boye topesaka nzambe merci pona yende mutu ayebi kolala eza volonté mais kolamuka moko ezaka volonté te lemsu nzambe ndala musaka biso ou bien alarme la musio vraiment mais yeba ke soko lali kolamuka na yo etali kaka obele nzambe. Voilà. Donc, bandeko nangai lobby en tout cas, nazwaki tenté. Mais batu bazaki ebele. Oyo, nani lettre oyo bozomona oyo, pona kotanga yango ezala mwa pasi na écran, batu ebele batangaki yango, lettre oyo peniel akomaki lobby atiki yango lokola testament. Testament bandeko na kotanga na kozongela maloba ya peniel baninga na kotanga na kozongela bandeko peniel alobi alingami boma se suicider peniel amelaka bakisi na bandeko lobango ngai moko sans kosala yango émission tondeko solo ngo bana batu na famille soki mutu azobela déjà ba maladie wana ao ba komi na ba dépression akomi na ba azosala ba illusion aza makambo ebele na mutu bakisi na bango nde bamelaka ngo bango bapesa yango bango te soit ba internaka bango bazwa kopesa bango soit boza na ndako famille mama na yo bien papa soki mwana aza bongo bien pe mobali na yo soki pe mwasi donc yo mutu bandozwa kisi wana ozopesa ye parce que moko bakotaka souci comme si mokili ezolinga ete makambo nyonso ekomi ka problème akozwa pe bakisi wana ebele pe ameli yango pe ebele esali ye bozoba. Donc peniel azovivre ba circonstance moko très difficile mais ye moko nde mutu pe alingi ekoma bongo parce que ata basalaki attachement na mobali wana Mike Kalambai en tout cas attachement wana c'est trop bato musuku baboya bango bazana bana 5 mwana mwasi musuku na yebi na France azana bana 6 na moko aza retardé donc leur abotika mwana wana retardé mobali na ye aboyi na ye akimi na ye abalosa ba manœuvre aza ye moko te et puis banda pende la divorça bato combien na sima na ye pe ba divorcer ebele pe ba divorcer donc biso mo pe to vanda ba kiti boy toza pe parmi bato pe ba divorça donc eza pe te soko divorcer comme fin du monde eza te soko divorcer mobali wana akomeli yo soki loba ke Mike Kalamba ya kangai na kisi wana en tout cas
tokotiama na monoko te eza ba makambo invisible tomona te. Mais soki kaka eza divorce normal et que toi tu ne digères pas ça parce que ekomaka na ba couple belé, soit mwasi alingi élévation ya moninga wana te, soit mobali alingi élévation ya mwasi te. Basi mususu alingi koyoka te ki mobali wana bali, mobali mususu alingi koyoka te ki mwasi wana komi à l'aise. Ce n'est pas bien dans la vie. Vie ezaka moko. Bozwa kaka exemple ya ndeko na biso mwasi o asili kotika biso. Oyo atiaki mwa video na ye il y a 2 jours. Azolobaki naza esu malamu te boye na boye patati patata bande koloba wana. Mais bandeko na ngai ndeko na biso atiaki video na ye wana. Bato ebele bomonaki yango boyokaki yango na video wana atiaki. Donc abandeko banazoka bien te. Naza vraiment malade, nazo kosola boye na boye parce que ye bakayu wana esimba ki mingi côté ya ba pomo ne ndenge moko pe esalaki Chaka Kongo eza presque maladie bo mona Chaka Kongo akufaki nango yango nde pe Maria Tumba kufi nango so bakayu esali yo na niveau makila etambolaka ekoko ya kotelema na côté ba pomo obanda kosola ti okomona ekoya komema yo ekoki ne pe directement côté na cœur ba moko sali AVC ou bien ke na mutu ba musu pe mona ekoti na ba nerf o ya makolo comme ko pasuka e bandi ko bima lokwa ba mbasu. Alors bandi ko nga donc santé na biso ezaka na maboko ya Nzambe yango na tina moko te ya kosala lolendo ngande na lataka bien ngande na zaka boye ngande na za boye nyoso to Maria Tumba zaki na ngona beauté na nyoso esili na minute o aza sona bilamba te bachaka batu na bato bacheyo na frigo wana batu bazala mutakala jusqu'à ce que ba yo tia mise en pierre au lati tout et tout. En tout cas bande on ngai to kumisa ka Nzambe to tika nyoso na maboko Nzambe biloko boye te ya kapenza ezala te to zoka ngolo to lobi to bosani to bandi ko figa to bandi ko zwa la vie légère. Bande on ngai ndeko na biso oyo mwasi asaki testament donc atika kindenge nini que sorry bande konanga asala ki leti ke soki lelo akufi kazo mi boma na ye tanga ko mi boma na ye atiki testament ndeni ba olela ye ndeni ba okunda ye batuni ba kozala na batuni ba ozala te nyoso oyo sapeka ba illusion parce que mutu oyo penza lobike nalina mi boma na ngai ata komi au publier ngote au publier ngotwani au publier ngote so mutu yazo publier bo cela veut dire ka mi boma azoninga komi boma na yepete azoluka secours azoluka batu ba ko sunga ye batu bazala tensionné pona ye batu balandela makambo na ye batu ba na banga parce que mutu alinga kufa na ye ozwi kaka ate bende koti na prise à courant okufi no mbala mokoti omelikisi okufi mbala moko est-ce que on a besoin que obanda ko komela ka batu ba lettre milai boy ozo choquer ba parents na yo ozo choquer bato mukili alobi toutes les non totanga kama muketa inzate za pena mulai to ya kotanga ngwata sima toutes les démarches doivent être planifiées et prises en charge par ma grande sœur tante Annie. Si des fonds sont collectés donc si les fonds sont collectés à mon nom au nom des enfants seulement tante Annie dont le nom légal est Misenga Annie a un bombo, a un mot à dire. Donc hier azo asoka kufi ba collecter ba fonds ba mbongo patu ba kopesa wana kaka Annie wana mutu aozala nango aoloba un mot. Je ne veux pas être enterré Annie kozala enterré te je veux la cérémonie et là c'est je veux la crémation donc tumbaye et que mes fils décident ce qu'ils veulent faire de mes cendres lorsqu'ils seront assez grands. Tante Annie, tonton, bienvenue, merci pour tout.
Donc yeso azala sinistré dans ceux qui akufi bako tumbaye botala mutu mobimba zo bakesoka kufi ba tumbaye. Donc Peniel n'est pas chrétien. Peniel c'est une sorcière. Parce que bande konanga yemo kwa lakisi Peniel azana ba science occulte. Soit yena mai kalambai bakotaka ba science occulte o esala ke miloko amona kuna eningisa ye mutu. Parce que mutu aza chrétien biso to uta na mabele tokozonga na mabele to yebaka bato déjà na ba signe oyo botika ka kosala ka ba semblant bino bato bozo soutenir Peniel boko maka kusambela sambela o Yesu masi abikisa ye Yesu boete botu na ye bien nzambe na ye za nzambe nini. Parce que mutu aza chrétien, comment tu peux dire des choses comme ça? Bakuda yo te batumba yo ba bomba ba poussière wana bana noso bakoli bana noso ba osana ngoni ba poussière na yo wana. Pourquoi faire souffrir tes enfants avec ces poussières? Ceux qui au bolingi ba tion na kacha mulangi ba boaki on na kacha mai et s'il okei ou bien ba mso basaka bo bazui bato ba ke na mai ba tion poko kudu ekei na mai ou bien ba kundi on na kacha mulangi wana za mulangi mo muke ba ko kunda ngope. Pourquoi dire des choses comme ça aux olobake aux chrétiennes? Tu vois les gens bande konanga to détecta ka mutu tangu yo penga mama mobimbo za chrétienne omoni mutu aza boye banda nanu komituna ba question biso qu'est-ce que dit la Bible biso bato tolanda ka Bible. Est-ce que moi na moi si vraiment avant ki akoli nanda kwa pasteur abotami et pas un papa pasteur? Est-ce que papa bango aza pasteur ya solo ou bien aza pasteur pe ya ba osimba bakisi? Parce que c'est normal te mono ayebi Bible koleka biso nyoso akoli na Bible na muki na Bible bazoteya bato ndenge na nde bazoya pa na bango ba prière. Comment koza na idée batumba ye nano? Déjà idée wana lakisi ke azali mutu ba science occulte aza mutu moko asambela kate. Peniel aza dangereuse. Alors il faut faire attention. Au cas où le père de mes enfants ne peut pas s'occuper des garçons, ils doivent aller chez Tantine Annie uniquement. Elle est mon sang et elle est la marraine des enfants. Donc, Soki Maï Kalambay akoki banate, akoko kanae bana déjà soko kanae Peniel. Ata soka koki banate, azana ba sœur nae, azana bande kone, akoti kala kokopesa bana pa Tantine Annie. C'est à toi de faire un effort au surmonter ba douleur, au surmonter biloko nyonso pour prendre soin ya bana na yo. Lelo zolo ba Tantine Annie. Mena simana o oyebite soki Tantine Annie pe nzamba ko benga ye ou bien Tantine Annie pa ko changer motema yo ko saka na charge ya bana mususu et pezaka kaka par rapport ya yo moko. Balobi kiaku kiangana. Mutu nyonso amema croix na ye. Voilà, je ne veux pas que mes parents au moni do sukanamso je ne veux pas que mes parents Claudis, Anna ou Jean, ceux qui Geneviève assistent à aucun mémorial. Bande koni on a bazalate, ils ne doivent jamais parler de ma mémoire, pardon, je ne vais jamais parler de ma mémoire, jamais. N'essaye même pas de faire semblant devant le public. Je vous déteste tous. Donc, à détester ma parent naïe. Mais yé moko kaka, presque les mêmes jours, allez, quand tu pas maman lumière pour dire que motu moko a touché ba parent nanga te, ba parent nanga bazo sala mingi po nanga, ba parent nanga bazo kote langa, ba parent nanga kutu balobi bazo lobana Anne Boye. Est-ce que vous comprenez ce que très bien que la fille c'est une folle, azan normal te. Bon mais ba interné kande ba keina yiwana. Alors bande konanga lobi tanga komai makambo nyonso bilomo boye beza bon matin fona suka awa na kotanga to kotanga wata sima les chrétiens nango pesa moi mike makasi bande konanga esalaki ke ndeko bandeko ba komaki paniquer ba mama lumière ba komaki paniquer parce que yenda zaki na contact na ye. Alors ba bengaki ba police ba kende kunda ba kutie na ba kisi na nyonso tuna ba mai soki pa bande ko prier soki pendenge nini ba koteli kuna ba kangiye. Alors bande konanga boyoka makambo nini elekaki kuna et puis tokoya ko commenter
bokoya ko commenter yango sima. Panizo Ose amuke. Mais qu'est-ce qu'on a ça mission à ça? Ose. La zone là. Boyo katang ba bengi ya. Ezongi Ezongi. Donc boyo ka na boke binyos. On est ensemble. Donc oui, donc quand on dit qu'on va intervenir, na moni téléphone na sola na peñe et bengi. Après na moni mbila mo ka zo débrouiller français abi bakei na ye parce que alinga qui a misala mabe et bakei na ye na hôpital et na lobby est-ce que azolo bako na mona vazi piqué na ipsi ba ona lingi na yokaye na kika azoka maman mes enfants maman dit à maman Annie maman mes enfants tu sais que tout mbila azwi numéro na téléphone na ya botoli na yebisi mbila est-ce que tokokosola na ye alobi te téléphone na ye eza confisqué tokosola na ye te nayebi te mama Ani papa Tibasu okende na l'hôpital kotuna mbila mboka na ye soki ekiwa prudent je sais pas nalingi nasili assuré garçon aza enfui azoganga kaka lobi mama Ani mes enfants alobi so eloko te alobi ka bongo namoni kabaki na mbila wana mpe nayebisi ye est-ce qu'on peut appeler alobi non bakangi téléphone na ye bakende na hôpital ti akoyoka bien ndi basula na ye nayebi te mama Ani so ozokanga ekende na hôpital pene yaki lisusu hôpital aki ya lisusu wana mai kalamba azoprépare na ye souleve bombe oyo akokinaka kobina na les zéniths natui bango metala peñel azomibebisa vie mai amizoki atie eloko nini mbila wana mpona ye kozabi kaka baresur kozwa ye bake na ye yaya vie eza moko milinga nde bozali bino batofilaka fingaka bato ata kofilinga mwana bato azakoloba lokola blague azakoloba lokola blague kaka mais maman je ne sens pas mais maman j'ai peur maman pourquoi on me déteste maman maman pourquoi on me déteste maman pourquoi on me déteste maman fais une émission dis à Mike de me donner mes enfants au téléphone je vais juste dire bonjour à Zion et à Tchandai maman fais une émission dis à Mike de me donner les fils de le téléphone pour dire bonjour à Zion maman les fils que bonjour maman appelle Bondo hey, je ne pas Dieu. Mais nga nazo comprendre pe mai kalambai te mai kalambai s'il te plaît c'est quoi bato bosola na ba mai kalambai boza pe na bana comment zo privé bana na ye ata mama za na liboma ata mama za salté ata mama za solo ata mama zo enkilike soka zo loba na bana makamuni pesa ka etana ya sola na bana na ye amemi bango nefu mwana libumu apesi bango mabele lelo zoko privé bana mai kalambai eza kitoko te eza mabe makasi mai kalambai okope kolala pe concert yango lamuki bole po lamuki te concert pe salami te histoire do pe leki ale bana siko baotika na Kinshasa kuna nani obokola bango to eloko ni ezo rassurer yo mai kalambai ke yo okokufa noki te okozala na bana wana tina ti pesa bana bazala contact na mama na bango mai kalambai koto no sala bien te alors les mamans oh bozo soutenir ye boza ba mama mabe to boy te peñel akomi na ye bongo mais ata akomi liboma
ata komi ndenge nini bana na ye baza bana na ye moto ko privé moto bana baza te même si la loi dit que oh mayondo zui parenté totale problème exactement mais na kuzu baza bana na ye faut na compassion wana faut na amour wana ya d'abord ya kolakisa pe bana na yo bana wana un jour boko balukela na bango mai kalambai omoni bambongo yo sono zokotisa bana na classe osana musala mpunda bana wana un jour balukela yo o regretter makasi tozaka awa bana balinga na bango bongo te ata yo mama o préféra bana papa bana balinga bongo te leba okola bo kanisa la dana zo bioza ki na raison bo tika na bino pesa bana batata na bango pesa bana pa mama bo kabola pa babotaka mwana mutu ye mote loboki ndo somba ba super na yo wana problème izate mais ka so bo sangisa nzoto na mutu ya pesa na yo parce que ozwana elote toleka mais na koya koloba hampile na ibisaki na koloba mama ni kendi otapine l'hôpital so pe bato bakotaka bato États-Unis bozawa bato bakotaka Penel ne fait pas le même. Maman, je perds. La vie, c'est Penel, non. Rentre chez vous. Va chez les parents. Oui, maman, je ne peux pas aller là-bas. La police est interdit. Maman, elle a besoin de toi, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Elle a beaucoup fait pour elle. Elle a besoin de toi. Elle ne lâche pas. Maman, on va la Maman, qui est Otolingi on aime peigner bazali balingi n'est pas seul. Eh Marie, mais peine la bisoni, ils ont bien. Bah ouais. Alors ya. Maman lumière faut pas pleurer. Tout ça positif. Pour ça tout le monde là, oui, nous avons esprit à ma paix. Tout ça positif. Je suis en train de dire à maman. Nous avons banga quand. Oui allô. Oui, on est là non que maman lumière nous avons la dame. Il a fait sikoyo. Ayebi poni azole. Olobi. Ayebi poni azole. Oui, la vie sikoyo. Ayebi poni azole la yenda za la intervenir. Ameli bakisi na papa les globaux là il va anglais. Nambi na on va sur en anglais. Sikoyo. Mbila lobi bon toki siko penye nda insister lobi asula na ngai nde tambaye mbila moko ayebi moi français nde na bi na mbila na lingi na yoka na zako banga na tuni mbila nini lobi alinga se suicider na tuni mbila na est-ce que aza envie azoloba azoki lobi ba lobelo koti na bi mena yoka soki aza envie mais na tuni penye lobi ka maman mes enfants Tante Nani, alobika maloba na mibali. Maman, mes enfants, Tante Nani, on a vu Péniel, qu'est-ce qu'il y a? Bila, a vu téléphone, a vu, et coquine, a vu, Tokoko Benga, et Ernie, tout ça, a vu, Mouton Solana, et Sazati, on va confisquer le téléphone. Il faut prier, les amis, mon mari. Les amis, comment elle est bien? Ce sont des envoûtements. Alors, comme on a dit, ni le chargeur, ni le téléphone, ni le tout. Ça dépend de la question de votre ça dépend de la pour se calmer. Quand on va retourner la question, on va répondre bien. Mais après, c'est peut-être qui s'y fait, c'est la beauté. Donc, sur la naïe, pourquoi? Si on va poser la question, oui, il y a un sinon, il y a qui l'a fait, on va dire, c'est qui ça traite. Pas traité, bon. Par rapport à nous, on soit là, on peut s'en aller 3 jours, 4 jours, en tout cas, c'est bon, mais les filles, quand on y a gagné,
biso batoza libanda il faut ko intercéder pour naye ko bondela pour naye ko senga pe na maman na papa na sipe bazo ko intercéder pour naye et puis famille ne ba na accès il y a appel l'hôpital ba sourani je crois et ça va oh ba ko sa famille et binga oyo so pe penye la singi alinga soana bango na kati hôpital bango ndi boya na téléphone ba ko sa ye pour asolana bango. Donc, kolela te to pesa me merci parce que ba ko zoyer asali na action ti. Ce ka sa ki action et on a abe mingi pasi mingi jamba lindi et non moi ma be comité azana la police qui tika et non ma be comité. Moi je crois que lo que ça les sous mongo di kambuya ndeko na moi si na li kambuya ba ne sali pouf ils sont flammés na milieu ma be de voir moi déjà banda ko bano ezaki na force ezaki suryer et dominer. Et tinda se suicider so kwa ko kango tazo singa non si ko azo loba ko azo singa ko benga yo ezaki lo kwa force ko so edenga il y a une esprit qui me pousse de faire ça maintenant qu'on a des choses dans ma vie beaucoup de choses moi on a battu et que maman yo so zo ni ba ko pese so so ye pe so ba no le alors yo so faut voir ça il faut comprendre que ici ça ira c'est la vie ça utali boso to kutana ngo ça pas bakutana bakawa na balunga kama na nzambe prière makasi olunga prier comme pas faire de télé mais pour pas soit fort tu es une telle femme nous encourageons qu'elle récupérer ba nous on a ba na ozo ba no yo ko mike aso yo ka te ni ko kitaki na yibi pe banana na yi papa na kantia na na yi ba ba ro pinza alors qui tapait qui la terre à taille ma adresse nion sur la libre c'est si comme moi là ça yibi banana ils s'en fout alors c'est là bon parce que pas bon rien à tiki bon bien et abdou pas bien bandeko bana wana babotola bango parce que nga naza na droit na ngai ya bana 50-50 non bana wana bakobima te bakozala na pays oyoyo bakatelaki makambo donc Mike Mutanga azala obligé ke evanda na États-Unis mpona mona bana bakabola bango mais aussi longtemps bana bayeki sasa cela veut dire que mama babotola bana ntango bandi kopesa idée kene koyiba bana bongo soka yibi bango akoyiba pe passeport est-ce que bozaka mayele bino bozaka mayele makambo oloba bandi okozala na osala mpe mwa déjeuner awa okani na mati bana yango bazoba bakende koyiba bango bango akoyiba mpe na bapasseport ya bana. Oh, les Congolais sont zoba yaya bozala mayele na bana botika bakuzoba wana boloba wana wana eza buzoba ake koyiba bana ngai nayiba bana yaya na ngai oyiba bana yaya na yo ozalaki na passeport ya bana yaya na yo bana oyo okenda koyiba bazalaki na même pays ye avandaka na États-Unis siko akoyiba bana bandeko nanga ayibi bana akoyiba mpe na bapasseport na bana nakomi nanga na suka akoyiba mpe bapasseport ya bana akobima na bana ngo nde nini de Kinshasa jusque ya amema bango na États-Unis aza na bambongo wana ya batike ya banini baide eza nango na sanga eza baide bidon baide eza na sens te akende na nini na États-Unis kuna akodeklare bana na ye aye na Kinshasa ke na ambassade alobi ke mobali nanga tokabola bana 50-50 banda azwa bana botala telefone nanga ngo oyo bakoyeba dernier mois oyo apesa accès wana bana mpona ni bana bakendeke congé na États-Unis te parce que bana na baza na droit fo bakendeke congé nyonso Noël bonne année tout fo bakenda na États-Unis pa mama bango parce que papa na bango nde avanda na bango bakabolaka bana bongo soki congé za 6 semaines mutu azwi 3 semaines oyo azwi 3 semaines soki congé za 2 semaines une semaine oyo ye eza ya modèle nini ye moko akenda kosigner bapapier ke akomaki mutu likolo mbongo wana ya Goma eningisaka ye mutu amoni ke penyela akomi mapeka likolo asigner yango azwi mbongo abana apesi bango nani atindaka ye
ye mo mutu alingi makambo bongo andima ba conséquence lelo siko ozwi bakisi no nyonso mama na biso oyo azolela pamba te ayebi ke Peniel amelaki bakisi ne nyonso donc ti bakende ozwa Peniel azalaki sous bien te alors bandeko nanga bomibatela nakomi nanga na suka naokende nanga mosala tosololi bye bye bisous.